Salaté. Après qui portait à toi Moussato Salaté. Alors était quoi nini? Oh, là ma vérité. Tu n'as pas porté toi Moussato Salaté. Moi des transports tout à l'Équateur et Ango. Ça fait tout souffrir ma casse dans le système et moi des transports. Yo souffrir biso ma casse. Il fallait l'État tcha moi mis auto et bakosiko yokana. Bamboka na biso bandeko bangala awezo kita et qui est dans centre ville. Et que c'est par exemple na Ngobila et pas bango bakoteka pour sous sol ateka awate biso futo le kato ke negoteka na ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso pomo ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Bonjour, bonsoir, très cher Internet. Et puis, abonnez à Bissonneuse, il y a Podcast TV. En tout cas, un grand merci à vous. N'ayez besoin de s'abonner, besoin de liker, besoin de commenter. Bon, continuez quand n'ayez bon, continuez quand toujours n'ayez en tout cas, et ça peut bien marquer si quand votre humble serviteur, Watakini 24, le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé tous les contrôles, nous avons contrôlé. Nous avons contrôlé la presse nyonso en la ville province Kinshasa et pourquoi pas partout dans le monde entier. Je remercie mon équipe technique, ma caméra, voilà, très cher Internet. Le autre qui est na disika changu précisément na commune à Maluku et siko wapi babi Malukunde et pesa rapé makambo bato bazaba bakingasani bazaba banjili balemba voire même campagne balia. C'est par rapport à quoi? Tokoka siko population ndenge bakoloba babate utaka bongo mbandaka kisangani bayaka boye toza na frontière entre biso na Congo Brazzaville car ndenge zalaka. En tout cas un grand merci à les trois trios. Je vous remercie de près et de loin aussi car ndenge zalaka artiste Safou tokita siko sur le terrain bamona bongo image TV et radio T. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup Tokitisko pena souk awena na mai donc derrière moi bozomo na bongo ba pirogue otobera bon kuto lingala ba bateau donc masuwa oni senga pena bato ba longa Kinshasa ti bakisangani nde bakenda bongo ba partout donc Équateur bakenda bongo nzela ya mai vraiment donc toza pena awa na port ya maman na biso général ka ndenge zalaka voilà naza penga morote na chief na biso arobase en tout cas yem to expliquer biso pena awa Maluku isalaka ndenge nini Maluku ba vivre ndenge nini kaka ndenge zala. Merci chef à côté déjà na sona artiste Safou. Bonjour chef. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, Kim Ezali. Ok, merci beaucoup à la caméra. Mais quand on peut expliquer biso Maluku ezara nina. Bon, en fait Maluku, ce qu'il faut retenir d'abord, Maluku Ezali moko ya ba commune na kati ya ville ya Kinshasa. Et il faut signaler que Ezali commune Ezali plus vaste. Donc Maluku yemoko azozwa déjà dans le 80% ya ville à Kinshasa. Maluku eza commune oyo actuellement bato vivre na ba activité informelle parce que la société minienne oyo gorjaki na loba économie ya Maluku est en faillite, côté en faillite depuis des années. Alors la population ils ont émergé beaucoup plus dans les activités formelles comme commerce, pêche, tout ça on a du bongo il y a général et mon a pêcheur peut dissiper toujours qui dans bangonga pourquoi car la mingi te bakoya bazote kabambiso eza fraîche moni pour survivre. Donc dans le commerce pêche na bilanga automatique de l'autre côté to kilongo na balé automatiquement likolo romona ba maman ndenge basala ka bilanga. Donc ça donne l'opportunité pour que la population ya Maluku ba ko vivre. OK. Merci beaucoup chef Arobase. Maluku a combien de quartiers? Bon, Maluku, on peut compter dans le 40 dans les 34 quartiers où ils ont na kati ya commune Maluku. Oui. Sur 34 quartiers wana. Est-ce que ils ont bien?
population bazala ba quartier ba vivra bien. Bon, comme toujours, comme partout à Kinshasa, la population actuellement vivre bien. Et la situation est en Mboka, l'érosion est pas y, et il y a Koulia, tu es bien Salaka. Tant on le vit bien, je ne sais pas dans quel volet on le vit bien, mais c'est tout. Non, bien par rapport à parce que tout ce monde a ba porter ba zeme mabiloko ba tombola ba saki na ninga ba kilo vraiment tandis que tobi que non ndenge chukolo ba na motuna nga liboso ba porter vraiment comme na maluku ils ont fait produire ville à Kinshasa mobimba. C'est par rapport à quoi? Oui, comme na maluku za ko nourrir ville à Kinshasa, c'est parce que au moni au bilo connaît tout le monde na ibaleo ba masuwa ba bateau ba boitou tango yeko telema awa c'est qu'il y a marchandise. Et les marchandises sont consommées quand la population a l'écouté. Donc, ceux qui ont mis l'arrêt, tout le monde a dit que transporter, sac à makala, sac à foufou, sac à masango, mbisi à kokauka. Donc, bilo ko ndenge na ndenge zouta na intérieur ya mboka na surtout na nzela ya mai. Donc c'est pour ça que le baké maluku et les sakaville à Kinshasa. Les lots ceux qui ont dit que voie fluviale au ya mai bakata yango na kanisi ils allaient pour coperniser couper sa passe disons la population za ko vivre na centre ville à Kinshasa. Parce que na habité na Kinshasa sikani balo na masango. Na habité na sikani na Kinshasa oyo ba produisa kambisi ya mai. Topé ba produisa kambisi ya kokauka. Topé masango eloko mususu oyo ba makemba biloko belé. Donc ça provient d'ici par la voie fluviale oyo tozo opportunité wana to bimisi yango pe na Kinshasa pour na bande connexion na Kinshasa ba ko kolia. OK. Merci beaucoup. Est-ce que sécurité ça rend ngani? Bon, du point de vue sécuritaire, une chose est vraie, na kanisi zali kamoko général affaire Kuluna. Wana échappé na commune moko te. Affaire Kuluna pesa la kacha. Affaire Kuluna a échappé na commune moko te. Nazala ki dernièrement na Gombe, nazomona bakan ya ba américain na barabe na kati ya Gombe. Donc c'est pas sur le point sécurité na kati zali kamoko général vraiment. Donc ba congolais ba comme na bango ba arabe na ba américain. Maintenant porter conseil mingi et pas na bango. Oui, j'ai toujours dit parce que Sotali la plupart abattu ça la ce sont des jeunes. Et dans le baka jeunesse ces alliés étape moko ezali na passage na yango un jour la jeunesse va passer. Alors ko s'engager na biloko ya lolenge wana na bisa bandeko ba jeune mususu lokola biso parce qu'on est encore jeune et to bisa ka bango parce que to bisa bango koloba boye jeunesse ezali passage moko ya vie. Au à l'éternellement jeune un moment où s'affaiblir Dieu te lembi. Alors les lots aux obunda kuluna au se rendre inapte bakati loboko tope lokolo. Alors à venir na aux otalango le lengenini. Conseil on a coupé ça na bande ko na biso azako evre na musala wana na bengango musala parce que na éviter so no bengango sunini mais za musala moko malsaine. Conseil na coupé ça bango ça que va penser au moins à venir na bango. Nous sommes tous la plupart des familles pauvres, peut-être élévation de la famille et que vous n'êtes pas nayo. Alors ce que c'est livré dans ma camusue Zangatina, tu vois la famille va rester pauvre pour toujours. OK. Merci beaucoup. Tobaki na maluku toki basango kino maluku pena ba la bongo ba compagnie belé ba production belé et le la compagnie Pepsi, vrai ou faux? C'est vrai, compagnie Pepsi Ezali, ils ont ça les marques du super et que ça déjà opérationnel mais compagnie à Caro ils sont déjà opérationnel bana maluku ba osala mais ce qui est vrai à déplorer je le dis haut et fort bande konabiso ba congolais ba osala kona bazali maltraité par rapport à quoi? Oui baza maltraité par rapport il y a bande konabiso ba travailler na bango to ba chinois baza na sens ya hermanisme té bazo banda musala de 6h à 19h. On peut savoir billet et bazan a temps à couper maté. Donc tant aux awana, aux a toujours en mouvement et des fois debout. Tu dois travailler toute la journée. Il arrive même deux fois un Chinois azobeta congolais
pour nini pour azur retard à musala et ce qui peut asali moi erreur mo ka pandi moi ba caro akobengana eboye même to comment qui a 2 jours à paiement à Ozambo on a été tu vois ce sont des choses que tous qu'on déplorer ça fait mal vraiment. OK, merci beaucoup. Et donc ça fait mal na mboka na biso au Congo et donc moi na mboka vraiment a commis maltraité na façon moko kutu ya ko sarana kutu et merci na moi pende ko nga zawana ya zoteka tobi da oteka ana libongo awa ya mama générale donc na sola pena kaka ndenge zalaka autusuma biloko na Centreville mbote papa. Bonjour. Comment on a la caméra? Comment on a Célestin Kayaya? Papa c'est osanina. Na somba biloko na Centreville. Na ekote kao. So oteka ndenge nini? Oteka comment? Bon, mboka na biso eza na crise. La caméra. Mboka na biso eza na crise penza makasi. Tokanise peut-être que za Centreville nde eza na crise. Biso tobani ba shayeri nyonso tobandi ko kimba toyezo ya koto tokoma koto beka kolela kote kezaka toujours passe na ndenge otuninga mutune ya koteka tosoteka na passe. OK, merci beaucoup. Nesi pantalon au sombi combien la ville? Na sombi 5000 na ville. Ah oteka combien? Bon, c'était prévu na teka 7000 mais batu bazolela teka fort. Kote kezate. Nino osenga na gouvernement congolais basala pona biso. Ah. Te. Tant que naza congolais nazo le baboy. Tu peux se chance na mokonsiamboka de façon que amekanano na deuxième mandat na ye atala likambo social. Tebi mandat passé azalaki coincé moyen côté la social les alakite yangonde peuple congolais te vivre dans misère. Mais tu peux se chance na deuxième mandat de façon que na mandat o yami balé ata la social ya peuple congolais net babiso toko bixama toko vivre bien. Merci beaucoup. Donc na sapena ndeko nanga zawa mbote papa. Mbote papa. Comment nani? Comment nangenga? Papa yenga ara libongo ya mama sugeno sala musani na. Ngai na coopéra na leader na misaka biloko bele na libongo makasi na côte saka pe belé. Merci beaucoup. Donc sko ndongo bimisa biloko belé oza coopéra. Coopéra d'abord ça na copini a. Te na coopéra ba saki la ya ba porter. Va pas porter na musa sala kate. OK. Ce bénéfice soit ni ntongo sala musala. Te na même na zumu bilo ba ki ba tinga biloko na ba leki na misi biloko ba bimisi na si ba leki na vivaka zuka ma 2000 na tina poche. Apa ça besoin ba difficulté te. Makamoze belé moi ba bezate. Mamneze bela le ba lo bango te kamote parce que TV za radio te. Sikote la boye mboka malati na commune Maluku ya passe. Ba boumesi na biso ya passe fort makasi. Oh maman vérité ya passe. Toi misala te. Toi moi que bobu ma Maluku toi misala te. Na Maluku toi misala te. Ah. Toi so pas qui porter toi misala to sala te. Après qui porter toi misala to sala te. Ah. Ah là te connais. Oh, la ma vérité. Toi pas porter toi misala to sala te. Ah. So moi comprends pas tangi ba classe na yo c'est normal. Ba document tout dans mai. Hein? Ba document tout dans mai. Nini? Oh, ba document tout dans mai te. La cabicho. Toi mal toi musa to sala te. Après que so ma fille continue le misa qui na sumbongo. Ah, après porter musa sala te. OK, merci beaucoup. Senga nini ba konza leta basala pona bino kasi. Utangi classe na yo, faut sala musa pe na bureau kaka ndenge yo lingi. Bon, yaya, bato bezate. Yo soko na yemu su 25 personnes le Canada. Na oya na awa. Yemu su 25 personnes ayo. Bato baleke bela wa misala yate. Tozu ba bogumesi na biso, ba député na biso ba lekawa. Musa ezate. Merci beaucoup. Nous sommes toujours dans la commune de Maluku. Donc voilà. Nous avons vraiment la bâche de Mbote Papa. Mbote Papa. Comment un prince. OK, merci beaucoup. Il y a Biso Podcast TV qui est venu à na disika changu précisément na commune ya Maluku kaka Nengezalaka. Prince Salam Musani awa. Ça va na équatorien. Na voyageur na coopéra.
toyaka me tosouffrir mingi ta moyen de transport toya nango boyaka ndenge nini toyaka moyen de transport ya barrière souffrance makasi bambula tozomona oyo eza barrière sa kozolanga nini wana eza barrière oyo ya barrière moyen de transport touta nango équateur yango ça fait tosouffrir makasi na système ya moyen de transport tosouffrir biso makasi fallait l'état atya mwa miso toyeba yokana tosona so bosufraka ndenge nini kosouffrir soki tomati likolo wana kofanda komi coince tokozala ngo so 100 personnes depuis wana ti na suka koto moyen ata kolala eza te bosala 3 jours ya kofanda mbula nyonso okitela bino wana moi makambo nyonso ça fait ya pasi makasi mpona biso baéquatorien nde toutala mosika tokoma na capitale tobona bauti mpena équateur mambenga nauti mbandaka mpenza pilipili libendenga na équatorien mbandaka mpena na pilipili nini mambenga mambenga ezalaka nini na lingala mambenga ezali bon ya pilipili mambenga pilipili talaka mambenga tobengi yango na monoko ya mboka. Ok, merci beaucoup donc on se retrouve juste après, merci. potokende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika towuti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai donc voilà boki ndenge bongo population bauti koloba surtout bato bakendaka mingi oyo bauta vraiment mingi équateur mambenga okila lokondo bekeso na mboka ya ba Petit Fally. Je vous salue loin donc bon séjour à Paris France et kaka ndenge ezalaka voilà donc bozomona oyo navandi oyo eza bongo pirogue naza na kati ya pirogue ibale pene eza sona dinga wana kei de bale pene eza wakati sa foko zolanga pirogue tovandi awa na ndeko nga robase donc voilà na pene na kati ya pirogue papa ne tete ko sola bongo mais quand parce que batimisu bakoki ko comprendre ngo bako zongo na ndenge moko boye expliquer pena malu commune pena maluku na ndenge mo ya busolo. Voilà, nakansi na lobaki déjà moi introduction nanga sur commune à Maluku. Mais ezaka kana ba sens positivité pour na moni bande komingi ba se plaindre par rapport à misala bazo sala là c'est aussi vrai. Alors naza ko ba contre bangote mais bango ba lui par rapport expérience ya musala to pena ba difficulté bazana na musala na bango. Mais en outre je peux dire que Maluku ezali commune moko touristique et oyo ezo koyamba bandeko ya lolenge na lolenge na kanisi so mati mwa liboso kuna eza na ba site mususu ya bien oyo eza na ba pinance ofuti mbongo na yo okiba betisi autour na kati ebale donc c'est bien surtout mati na mangenge ezali site oyo donc to ba quartier oyo ba cadre ya Siforco bazale kovanda na sociétaire ba compagnie mibale oui, Simbaki Penza Maluku. Malheureusement, Kufa Nangonde na Lubaki. Même, na kati ya Mangenge wana, ils appellent na ba site moko kitoko. Ils ont la première école humanité où ils allaient. Mangenge oh ils ont ngomba to ba matakato cité mo benga Mangenge. Non, ils ont ngomba te za cité. Ningo utuko lubeza cité moko bengi Mangenge parce que ah to na ka Monaco, ka Monaco ils allaient place commune ya Maluku ils allaient na ka Monaco. Bon. Mangenge pezali moko ya ba quartier alors quartier wana ezalaki réservé pour na ba cadre soki kuno mona bandako atonga ya ba étage surtout meko bimama liboso kuno mona bandako ezalaki ya ba travailleurs à Siforco na sociétaire bandako moko en tout cas kitoko makasi nyonso ezali taille moko mesure moko couleur moko construction moko donc pour dire que Maluku ezali kaka commune moko touristique tozana lio na kati ebale oyo bandeko belé bazana Kinshasa ayotanga fleuve Congo mais akoma te amona yango pete asimba te ngana lelo tozana kola fleuve Congo omoni donc tout ça ezali richesse ya nation oyo Maluku azape ko profiter na yango voilà. OK merci beaucoup après papier et piano bourgmestre oyo asa musala kitoko. Oui, papier et piano azali bourgmestre oyo a marqué pena passage na ye na commune ya Maluku.
Et moi qui vous parle, Nazali moko ya enseignant na kati ya école naye, Nazali moko ya enseignant na kati ya école naye. C'est un bourgmestre a marqué vraiment parcours naye positivement et tous en est fier vraiment. Donc c'est grâce à Moussa Kitoko Makasi. Oui, à ça qui Moussa Kitoko parce que Zalaki bourgmestre et après cela comme député national provincial député provincial puis occupé qui poste ya questeur ya assemblée provinciale tant Zalaki bourgmestre nakanisi moi nyonso maluku ayebi ba port naye na commune Maluku. En tout cas Zalaki positif. OK. Merci beaucoup en tout cas Zaki bongo positif boki ndenge professeur tu ko expliquer biso na sima auto zomona kuna wana ezanini epai wapi ça faisait la nini wana balnière toni bandeko wapi bake wapi oui bandeko wana bake wana eza balnière oui et outi na intérieur na banjena na biso maya waningo lobaki bamboka na biso bandeko bangala awa ezokita eketi na centre ville et que kosema par exemple na Ngobila et pas bango bakoteka po msusu ateka awa te biso futo le kato ke nekoteka na centre ville alors toko ikolo babongo parce que bango baki koteka na centre ville n'empêche pas que bateka awa mais ba préférer ba keteka na centre ville. OK. Merci beaucoup donc telo ba uti na biloko la bango na ba province et puis ba koteka ngona na capitale awa. Oui, ba koteka na capitale ba mso préférer commune na Maluku, ba mso préférer que ba koteka na Gombe. Mso koteka na balibongo parce que tout au long ya mai awati to bimakuna na centre ville ezali balibongo na balibongo. Si vous avez une voie terrestre, vous avez une voie fluviale, vous avez une centre-ville. Donc c'est un peu ça. Okay. Merci beaucoup. Maintenant, tout ce qui est une élection. Tout ce qui est une élection. Et aux hommes, on a demandé ce qui est oui, d'abord, avant la belle élection, je salue très chaleureusement le chef de l'État, Fatou Béton, comme on l'appelle communément, pour un effort tient en place pour que Mboka Izala ou Izalelo. Naïbi que Izala qui facilite, tous les Congolais savent que Izala qui facilite, mais il a osé. Aujourd'hui, Toko Kolobake à Koki. Le lot Toko Kolobake à Koki peut sali quelque chose. Alors sur ce, par rapport à l'élection, Nakoki Kolobake, tout ça qu'on s'attendre à la réponse moko, disons dans le résultat où il y a na profit ya Congolais pour que Congolais ameka ko lukalo lenge ya ko vivre a lukalo lenge mosusu a ko changer parce que si vous ceux qui ont likisi micro na un peu partout tout le monde a ko lebela le kambo ya social tout le monde a ko lebela le kambo ya social alors social ezali eloko nyoso eloko Congolais nyoso alingi alors otoko ko zela na mandat ya président topé na élection ezala na niveau provincial, donc d'abord municipal, provincial, national, niveau de présidence, toujours le candidat congolais à vivre bien. Okay. Merci beaucoup artiste Safou, un grand merci à vous Montréal et Karaneng Zala donc voilà et te bimisko na mon qui parce que tout ça qui vraiment na kate balé. Aizar mo kili mo chouchou. Un grand merci na batterie na biso. J'aimerais aussi des lois et des pros aussi quand on a la s'abonner massivement à internet na biso, abonner na biso, vous continuez toujours qu'on s'abonner ça pena bien ma casse to connaître la film car on a merci beaucoup, on se retrouve juste après. Donc voilà, tu vois ce qu'on a reçu siko wapi na loboko na ngai ya mwasi ils ont entré à Maluku, donc entré à Maluku et puis le boko nanga ya mobali ils ont bongo ti na suka, là c'est Maluku et suka, donc terminus quoi kaka ndenge zalaka et tout sur la bongo na population baza bongo na libongo ya maman na biso et puis tozo comme siko wapi population ba vandaka vraiment te ça bino pena Maluku ndenge zalaka. Tu veux bien Maluku c'est un village, Maluku c'est non. Ils ont toujours la ville province à Kinshasa, et c'est la capitale. C'est la capitale, mais c'est la commune moko Musika Makasi na ville quoi. Donc Musika Makasi na ville, tu qui te scopes na bongo population. Nenge bazalaka, nenge basepelaka makasi kaka. Mais en tout cas, bon s'abonner massivement, on like, commentaire na bino, j'aime na bino ça pena bien makasi. Merci. On se dit juste après.
Donc voilà, quand on est à Tsabino, donc on a tout près à la population, on va vivre bon, on a commune à Maluku, précisément ici à Tchankaka, Nengezalaka, et Nazana de Konanga, papa Labiso, pas chologue, c'est plus l'argent car Nengezala Christophe, papa. Christophe Nzouz, il est pas chologue. Bonne santé. Oui, ça va, papa. Ok, merci beaucoup. Il y a un podcast TV l'autre qui est ici à Tchango, précisément la commune à Maluku, et car Nengezalaka. Awa vous arrêtez parce que bela bela Maluku Zamboka biso toujours la capitale. Pourquoi ça on est? En tout cas, na web ça bon Maluku Zamboka parce que Maluku on voit tout ça na ce qu'on appelle bureau communal. C'est-à-dire tout ça na maison communale. Na maison communale donc ça commune nous urbano rural parce que je réponds na ba norme de l'hôtel de ville. Et on donc les bateaux balobablo baba ignorant. Donc souvent ce sont les ignorants qui parlent de ça comme ça donc il y a un voilà. Maluku ça comme les villes, les appels à la ville n'engagent pas tout le monde vivre. Ok, merci beaucoup papa. Tout le monde est à la maison. Au Babilo qu'on a. Moi je vais pour la publicité car on est à la gare. Ok, nous sommes ça la bâche comment? Parce que vous avez aussi quand na ville. Ouais, tout ça la bâche partout. Toko ta ville, toko ta commune ndenge c'est là ka ndenge tout ça ba contrat na ba maison de tombola tambola. Donc ezaka ville ko somba ko yana koto. Mais ba peur ba maison soupeza pe était capable de Congo pe na gros tout comme à détail. Mais biso préfère mingi na ville parce que tout ça facilité quand ça nyonso tout na mbala moko. Merci beaucoup. Côté courant, côté maïs, ça va? Ouais, courant, bon, d'abord, on a la courant à Maluku Zarano, nous makasi par rapport à la commune Belé. Courant Zaranango, maïs, moukem keto bundanango, tout va bien. Tout va bien quand même. Merci beaucoup. Bon, côté sécurité, côté début que ville professeur qui a qui se béba dans côté Koluna, côté vous bien. Ouais, sur le plan sécuritaire, ces derniers temps, il y a eu trop de sécurité vu que la population, parce que partout les jeunes basala ba kuluna autrement pe ba kuluna ming basala mais pour l'instant na monde vont diminuer et ça va diminuer par rapport auparavant. Merci beaucoup. La caméra expliquer bateau ba bien ngeno Maluku Zamboka. En tout cas pour na bateau yo ba bien Maluku Zamboka et ça moi pas parce que balo baranda ko la lito bandeni otanga. Parce que donc on a Maluku tout ça na biso bien Maluku et ça ville loga ville nyonso tout parce que tout ça na kata ville province de Kinshasa et ça parmi ba commune ya kata Kinshasa ville province de Kinshasa donc tout ça bien tout vivre loga ba nyonso tout va bien. Donc pour na bino tout boloba que non Maluku Zamboka ce que ça milé mo reculer tout comme sorte donc vous êtes des ignorants faut bolonga bloco wana tout ça biso tout na kata kin tout vivre tout va bien. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, cette route-là, c'est ce que vous voyez là. Bandi na entrée à Maluku. Donc, Bandi bon a entrée à Maluku et qui est na Polino. Donc, parce que ceux qui va bien dans Polino. Donc, route bozomo na Oyo. Donc, na lobo konanga ya Mwasi entrée ya Maluku et puis na lobo konanga ya Mobali et ceux qui vont na Polino. Tu bien na Polino, mais tu as kota pour que tu sois la bonne population kaka nengezalaka. Beaucoup de toujours qu'on s'abonner, qu'on like, commentaire, surtout ça appelle bien makasi. Beaucoup c'est toujours ça et ça appelle bien makasi. Tu vas impeccable pas la vidéo comme le Abysso Podcast TV à on aime comme quand on est là. Merci. For the life I'm living, the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo ilekila kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yimbisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okila kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga. Ok, voilà, on a 4 vraiment. Nous sommes dans la route Savonnerie. Toujours que nous sommes à Jean au bazar. Parce que tu es là, on a Maluku, on peut expliquer biso, arrobas, on expliquer biso, entreprise qui tellement ébélé. Ce qu'on a Jean, on a Kenda Libanda, te bazalaka, tourner la bandako. Et ça na. Oui, Zali, tu as la zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Zone 5, na zone 6 et puis zone 7 où ali à la place toujours Katissa pour tout comme la zone 7. Banda ko ezala qui est construite pour na nani ba Jean où il y a 2 compagnies où Gorja qui est Simba qui tout le économie il y a commune à Maluku.
et qui sociétaire na Siforco. Alors pour na koluka bien-être ya ba gens naé adotaki bango ba ndaku et ba vandaki ceux qui tokei to mona ils a bandaku moko ils a bien construit en béton. Je vous assure qu'ils ont en béton et ndaku wana il y a aussi des courants là-bas. mais courant qui na maluku ça il kamabet ali soloté. Na maluku tu peux faire le marché, tu viens et sans pourtant prévoir mongo ya makala topé à Koni. Donc au kola mama de solambi pondu kaka na courant. Donc courant chez nous ils allaient 24 heures sur 24 heures. Donc courant c'est le kamba le belatier. Tout le monde a banda kwana alors njela wana il y a zone 7 mati ti yango ko suka ti na zone 1 na zone 1 wana toujours eza na direction moko mati ti na cimetière esika ba kunda bande ko na biso ba oui wana eza cimetière asika mais juste na cimetière wana comme on dit bon to benga yango cimetière à Mokako. Cimetière Mokako eza cimetière asika o bazo kunda bande ko na biso ba oui. Mais tout à fait dans le cimetière Moussou à Kala où ils allaient exploiter les sous-soutés vu que comme déjà plein alors comment c'est la cimetière où il y a Mokaku il y a ils allaient dans rond-point il y a zone 1 vous montez voilà ce que vous Mokaku voilà. OK. Merci beaucoup. Donc, TV Zara 2T, et il y a Bisso Podcast en tout cas. Bon, continuez toujours qu'on s'abonne. Donc, tout ça toujours dans la commune à Maluku et précisément d'ici qui a Tchangu. Dans Maluku, ils ont mokaté. Donc, nous avons Maluku, oui, je voulais signaler aussi par rapport à Ndenge. Et le Congo bimela ke maluku ezamboka non maluka tout o sengeli batu baza nango pour que batu ba se sentir batu maluku eza lelo na ba université et maluku eza lelo na ba terrain à balé mais c'est là comme ba université eza na maluku tozali na iskasam ezali université ozo conformé ba minganga tozali na ida université Notre-Dame d'Afrique tozali na extension il y a IPEN et j'allais awa tu as une extension il y a nini j'ai oublié encore donc il y a des universités il y a une université ils en ont des écoles maternelles des écoles primaires des écoles secondaires il y a aussi des universités donc pour ceux qui disent que Maluku ils allaient village bon je sais pas moi je n'en peux ça bango torté parce que ils ont jamais tenté d'arriver et certainement ngala mona bato ba ki Maluku za mboka ba koma nanu te mukolo ba ko koma ba ko se rendre compte que eloko moko te ba ko luka awa yo ezala kesika bango bazali et que ba na Maluku ba moni yango te et ça pratiquement impossible de Maluku à tout merci beaucoup nini spécial les appels na Maluku Maluku ba site neza tokena ba kinkole tokena ba ntele Maluku nini ezali d'abord ce qui est de spécial à Maluku d'abord premièrement je peux dire que tout ça na air mon PPO ezali naturel tout ça mon PPO zo tali kola ngomba ce caméraman na biso kola ngomba kuna mona ndenge banzete ezali et à part ça tout ça na mon PPO zo na mai ezali tellement naturel et tout ça li différent dans la commune parce que biso eza rare yo ka ba solo o to yo ka na ba commune mususu vraiment pour na yango na se vanter un peu parce que chez nous c'est impossible au les ka yo ka solo kaka na ba tura c'est nde to ka na ba commune mususu ya ba foulement quelque part donc ba inondation moko boye malsaine biso ezate donc tout ça li tellement naturel et aussi to lia ka souvent ce qui est bio c'est-à-dire tout ça n'est pas dans la biso ezali ezawana quand on a besoin ya kolia biso eza fraîche je te sens na bikiti ne balé na sombi poka na ngai na sombi ngolo na ngai na sombi nyama o na monike na sengeli na lia na kolia yango eso na lia nyama o ya mauti na maite na za na posa na lia likaku na lia nyama moko ya uti na zamba bandiko na biso Équateur ba yaka nango souvent na ba mabongo na bongo nango ezaka abordable te non prix nango ezali abordable par rapport à bandeko baza na Kinshasa na centre ville Toloba c'est abordable parce que ceux qui le nom na sumbi ngolo moko ya munene boye na 5000 francs je pense pas que moto aza na Gombe moto aza na Lemba a soma ngolo ya munene boye na 5000 francs mais awa na Maluku na osomba yango pe na kolia yango et na lambi yango très naturellement na lambi yango très naturellement c'est-à-dire na tieke moi litungulu moi tomate mbuma et comme ça et ça passe donc je mange ce qui est bio
c'est ça en fait ce qui est spécial un peu à Maluku. Et par rapport à quoi Maluku est un village, parce que ce caméraman a balayé un peu place de Zali, à Monake, et maison Zali, Zoteka Nyoso, Oluki, Nyoso Yokoluka, pour la cité Bilo côté, au Monake et Zali. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent dire que Maluku est un village. Donc en fait, je conclue en disant que Maluku est un village, et surtout, tous ceux qui vivent à Kinshasa doivent connaître et savoir que Maluku et Zali Kozwa, au moins, pas au moins, mais normalement, ça prend au moins 80%, il y a superficie, il y a ville à Kinshasa. Tu vois? Alors, je ne sais pas, moteur à moi, point mon coboye, il y a Moukié, comment Robin a point où il est en Gona Mounene, qui est un village. Donc, ils auront combien de pourcentage de superficie à Kinshasa? Oui, ça prend au moins 80% de la superficie de la ville de Kinshasa. Parce que si ce que Boye, tu allé dans l'aéroport, tu peux dans des communes, Abisso, Sœur, Ezali, Télé. Ce que tu as côté, tu allé dans le fleuve Congo. Boye, tu allé dans la frontière. Tu allé dans la frontière, dans la province, il y a Maïndombe. Si vous allez de l'autre côté, nous sommes dans la frontière du Congo central. Vous comprenez? Donc Malukutu et Matiboye, ils ont il y a limite Nango. Ils allaient dans le Congo central. Côté où allez dans la commune en télé, côté où allez dans le fleuve Congo, côté où allez dans la province, il y a Maïndombe. Donc Maluku Azali, ti au Matiti dans le Congo. Pour dire que les autres joueurs. Donc, Maluku Kenda et Nengazabonga Kenda Matati, la frontière il y a Congo central. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Azakti na Congo central. C'est ça qui prouve en suffisance que Maluku et Zakozwa 80% il y a superficie, il y a ville à Kinshasa. Si vous posez la question na gouverneur Nabiso Gentini Ngobila, parce qu'il y a maîtrisé au moins, maîtrisé superficie na dispatché, ville à Kinshasa dispatché. Il peut dire concrètement, il va vous confirmer que cette commune de Maluku, elle est la plus grande commune na ba commune Nyonso Oyoza na ville à Kinshasa. Ok, merci beaucoup. Donc, tout le bakeno, ndenge bande ko na biso topé bayo baloba keno et Maluku eza vraiment mboka bogi ndenge moko ya ba notable awana commune Maluku na kombo ya arobase a uti ko expliquer biso. Donc Maluku eza mboka te tuzomona na se sentir comme si nazana na njili et le quoi nazana lemba nazana matete dans nazapena partout et nazana kimbantike donc voilà. Kaka ndengeza nazana masina donc ce qui commune à Maluku ce qui fait mal na bande ko na biso ba kinois mususu c'est parce que bazwaka temps ya otambola te bazwaka temps ya otambola te ya ko faire de ko ça moment ba découverte ba ça moi découverte moi qui vous parle ici n'habité quelle commune au kotangela nga na habité to na vanda te d'abord caméraman abiso Safu Diangola. C'est un frère au Vandi na la commune à Kimbanseke, na Vandi na Djili. Donc je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Comme je le disais, Bato Balobarake Malukweza village, ce sont des gens qui n'ont jamais tenté à Koya Kokoma. Je me souviens quand je suis venu à Maluku, ça fait maintenant 5 ans que je suis à Maluku, les gens me disaient que tu es allé vivre au village. Mais une fois un ami est venu me voir ici. Alala 2 jours. C'était prévu Alala 1 jour à Zonga, mais et comme elle a eu 2 jours, 3 jours, et il a fait 1 semaine. Pourquoi? Parce qu'il a envié la façon dont on vit ici et courant. C'est courant. Alors, pour moi, et ça là qui bien parce que lorsqu'il est rentré, certainement il a fait témoignage. C'est preuve année que Safu Diango la yaka na mariage na civil. Ayaka, il a vécu ce qu'il a vécu. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, lui peut dire que Maluku, c'est encore un village comme ça. Je ne pense pas. Tu vois? Merci beaucoup. Tout le monde est au triangle. Route Kewapi, Kitipi, Kewapi. Oui, Kei, Boyene, Naza Koloba, et Kei, zone 1. Zone 1, on est allé dans la terminus. Terminus, c'est Matiti, Nini Amokako. Oui, Matiti, ils sont à la droite, Nangaï, Yango Kei, zone 2. Zone 2, vous descendez, là où il y a une école
l'ancienne école de Maluku, où est formé Bato Belé. C'est par là que le questeur de la nation, où actuellement Papi Impia Nanzamu, Azalaki élève à une école wana institut de Maluku. Et c'est l'école moko etongamaki na bandeko mindele obayaki belge batongaki yango. Soko tali construction na construction moko na bandako oyo tozoleka bandako na za la légion nango eza bandako compagnie a kontongaki diango la toko taboye to comme déjà awa to comme déjà na cité yango oui et siko wapi ba siko bandako banani ba novanda awa. Oui, bandako oyo ezalaki réservé pour na ba nani ba travailleurs ndena lobaki ba travailleurs il y a société. Je ne sais pas si on peut trouver un papa ou un mec européen, c'est un vrai historique mais certainement c'était juste pour les travailleurs. Juste pour les travailleurs. Vous savez, quand le blanc a engagé Moutou Sala, a un peu à l'aise, surtout à Lukaïba. Et si Kanini a Vandaka, est-ce qu'Aliaka, est-ce que surtout, et si Kanini a Vandaka. C'est pourquoi si vous remarquez qu'ils allaient presque même forme, donc c'était ça. Okay. Merci beaucoup. Donc ici vraiment, j'aime ça comme si nous avons ma campagne et c'est comme si nous avons Gombe et donc besoin na bongo ah ça ici quoi puis papa oh bana comme ça bongo ba compagnie oh ça qui ya minene awa na commune Maluku ba tongela bango ba ndako tozo mona oyo. Et ça ba cité. Nazana Gombe, Nazana ma campagne. Maluku n'est pas un village, c'est un village. Maluku est un village. Donc, et puis voilà, donc Maluku, Zabongo, commune Moko, ils ont la ville province à Kinshasa, ils appellent mon néné, ils ont ma cambe belle awana commune Maluku. Tout sur la pina, bateau au bazar pina awa, ancien, bateau basalaka. Na ba compagnie depuis belge kaka ndenge zalaka. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Donc voilà, donc tout ça toujours d'ici à Tchangou, précisément na commune Maluku et donc Maluku quand même sabino tout le monde va bilo mususu awa en tout cas Maluku eza ote biso to kanisa kaka ndenge zalaka. Oui, eza musika na centre-ville, ils ont musique pena makasima soko koti na yo plus de 80 km. 80 km kobanda Maluku ti Gare centrale, c'est 80 km. Donc ils ont pena distance à makasika ndengeza. Bozomo na bandako oyo ils ont bongo ba papa oyo bandako sala bongo na ba entreprise oyo zaki awa na commune Maluku et ba dotaka bango bandako ba pesa bango besika ko vanda etikala pe ya bango kaka. Etikala bango ba pesa bango parce que basala misala bango malamu kaka ndenge zalaka tout ça pena papa na biso awa to sonaye mbote papa papa comment nani comment ngai papa Pierre na fandi awa na Maluku précisément na zone 7 bon ba zone 7 en tout ça 7 zone que non malembe zone 7 ezani zone 7 eza lokola quartier moko na Monaco donc na kati ya camp eza lokola place moko domba eza situé bakabana siko na ba zone poto Maluku eza munene précisément aneti na camp a moto bani na zone inti na zone 7 pour na situer très bien il faut bakabala biso na ba rangeango na ba zone inti na zone 7 ande to benga kango zone 7 pour eza munene car eza munene. OK. Merci beaucoup papa na biso a se trouva awa ndenge nini. Bon na se trouva na 1990 na tant zana na boyenge bolenge to aki musala awa na susina sifoko a sifoko zana awa nga na se trouva a pe kunino compagnon pe to zappe bon malheureusement yaki na okanga siko to tikala awa tika peka awa na bandako ya siderna bandako zaki ya siderna apesaki na sifoko po siderna bana sala musala nini siderna bana sala bana produit nini siderna ezaki compagnie moko ya ba italien bana produire
bibende banana reproduire bibende fer tôle sete bon bibende mo ebele pena ko ya faillite juste compagnon teki na sociétaire après sociétaire ay ko ya faillite sociétaire puis on teka puis mabende kaka bon abana teka sifoka olobi nani non sociétaire on teka puis kaka mabende sociétaire na teka mabende siko ayepe ayeno ko ya faillite compagnon pe ekangami yango siko tango akoyi faillite mondinga osala te ajusko bandako confia ki ye na siderina azu apesa na sifoko sikoyo ye siko akontinuaki ka na bandako mpo ye siko moyen ya kocontinue na bandako ezalaki te bapesa na sociétaire. Ok, merci beaucoup ya papa. Siko bandako bapesa bino ezalaki après pension to bofutela kango après chaque fin du mois. Bon bandako bapesa biso pension te ezalaki bandako moko sociétaire apesaki sifoko mpo banana kofutela bango siko sociétaire bamoni moyen te bapesa ngo siko epa sifoko abana kofutela siko sifoko lokola azali na baagent na ye na kati ya baka awa bon atikeli bango mpe ndako bon bino bofutelaka bino moko na sociétaire bapesa biso na pension te nini te bon toloba bozwa yango na crédit banakata bino mbongo chaque fin du mois. Chaque fin du mois banakokata biso bambongo chaque fin banakata biso mbongo mais badérangement ezalaka nango te nde dérangement comment dirais-je toloba dérangement ekomi kaka na baannée oyo année mpo sifoko oyo mpe akomaki tu na faillite aye kokanga compagnie yango so ntango aye kokanga compagnie abi bon ngai naza supesu na moyen te bino moko bokenda kofuta na sociétaire parceke ntango tokenda kozwa contrat na sociétaire sociétaire tosinaki contrat na ye mpo na bandako na un certain moment ye mpe aye kokoya su faillite qu'est-ce qu'on a eu la commune pour la makambo ya na contrat ce que tout le monde fout en ce qu'on a eu sociétaire na contrat ce que tout que fou tout que fout en et pas na banque na sociétaire tant tout le monde fout après il peut sous ay ko ya faillite on caractère ce que tout ce qu'on a na cause na conflit na bango biso ba locataire bon vu siko mbongo komaki ya mindondo toujours futa sous bien te sociétaire bi bon so ikaka boyete mi voto kende na l'état bon nda kono futa kuna ngwande to kwena ba faillite belé na ba sociétaire on peut kwena faillite kutu to za kutu na procès moko na sociétaire na ba agent ya o baza ba locataire. Il fallait l'État akabula biso na conflit wana suite ezaki mpona nini mbongo bandaki kopesa masusu bien te wana mais bandako bapesa biso ngo na crédit te mais tozala kofuta yango mais sikoyo mpona kofuta ekomaki bakóma na défaillance ya kosalana te biso baagent mpo mingimingi mpe toza mingi toza baaseni mpe balongwa na compagnie au sifoko bon makambo ebele ya politique motalaka makambo. Ok, merci beaucoup papa. Maintenant à place au vandi aux arana courant, aux arana mai, sécurité zara normal. Bon, moni na vie sécurité na Kinshasa comme lokola. Non, tozolo bela sir maluku parce que yeb oza pena awa na maluku. Oui. Pona awa na biso tozana mai eza penda te donc tokomaka presque tokina ba nino forage bon forage presque tokomana ba forage bon awa pe courant pe eza nango courant pe eza penda
moi bien soki na bi moi bien ndenge tozaka kala ne courant ezalaka na sikoyo na malobi ndo ekoma pasi en tout cas totika na kotenir compte ya nino te de l'état de sage wana tokonetaka yango te mais sikoyo baane oyo tomoni de lesage ekomi lokola monnaie courante. Donc, mais c'est société oyo etira biso passe mingi mpona courant na ezalaki société moko ezalaki kokipe biso baagent oyo tozalaka. Donc tolobi la société ya SNEL et puis na régie des eaux. Na régie des eaux. Omoka likambo ya société ya société oyo SNEL régie des eaux akipara lisusu donc tokoma biso moko tokoma commise en charge pour neti baforage wana na SNEL. Ok, merci beaucoup. Papa Nabiso, Ozaki vraiment mwana maluku, Oza pena ancien et osala pena ba compagnie Ozaki ya minene au tukutanga Nabiso. Sikoyo, est-ce que l'État akipara bilo pena normalement? Bon, l'État akipara biso te. So na bi l'État akipara biso te puisque to ba neti société neti SNEL réside des eaux. L'État a tiré biso ta maboko te bo so tozu pani boye be tozu likambo pona SNEL na réside des eaux. Pour mon mokondi moko ya l'État pour s'en occuper bien beaucoup mais ça biso a retourner à bino a bozo vivre ndeni bozana maïté courante ata mutu moko ayaka te donc tokoma s'en occuper na biso et surtout quoi tozana lokola maison moko abandonnée parce que autorité tokoma commune moko na reculé tuna bi commune reculé baki parata bisote exemple compagnie moko commune moko comment dirais-je urbaine ya pena ribano rural na lobi po iloko nyonso koma passe surtout mai na courant mokala bakibakata ata biso ata mokete ribano rural ezalaki bon biso mpe vie ezalaki kamwasi bien ntango tozalaki na bapêchere mpe ezalaki mais sikoyo tozala suna bapêchere mpenza baza mpenza mosusu mingi te mosala mpe ekoma mpasi tokomaka motu nyonso donc bilanga bon soki ya part so neti moke na libongo te okomona sikoyo tokomana na kovivre moke mpona bapêchere ta bamama bakendaka na port koteka banini na pokwa ye mwa biloko ya kolia banini mais tokomana na kovivre na pêche na bamama ndenge bakendaka libongo kaka Merci beaucoup. Donc, tu as toujours à zone 7 et tout ce qui t'a su tout sur la peine la population. Vous qui n'avez pas tu copies sa peine en tout cas, tu ressens la peine au gouvernement congolais. En tout cas, qu'on l'a vraiment. Oh, tu bien bon pas pensionné. Tika misala kala. En tout cas, qu'on l'a vraiment bon la banque sur bimaka et bas la peine qui te comme parce que servir la population. On a vu le professeur Kinshasa et précisément dans la commune de Maluku parce que Maluku il a fait produire même centre-ville pe. Biloke belé bimana Maluku avec naraba masina, ba njili, ba kimbontseke, ba gombe kitambo partout et kaka ndenge en tout cas to sanga pena gouvernement congolais et kolona bena mambo jusqu'au bout et ça pena bien makasi. Merci beaucoup. Donc voilà, tu as toujours kaka na commune à Maluku, il y a d'ici Kachangu et tu as ce qu'on a venu de la cimetière, avenue de la cimetière. Donc tout le awa, ils ont bon cimetière na kala. Oui, en fait cimetière ya kala, est-ce que vous avez enterré ceux qui ont quitté na moi c'est wana tout le monde à cimetière à kala. Malheureusement
et tonda déjà bakunda sous batute et tokuma ko utiliser cimetière à Mokako où ils allaient na rond-point et à zone 1 vous montez cimetière à Mokako zawana où ils a avenue de la cimetière et souvent on a soit à centre-ville partout et mingi otobenga baba wetu ne banani baba wetu banani. Bon, Baba Wetu Zali, bon, je ne sais pas expliquer, je ne sais pas trop, mais Zali, église Moko, Zali, souvent il y a Baluba, où il y a Balatara Banzambala, Basimba, Bakan. Ah, Banzambala, Pempa, Katara, Kofoboé. Très bien. Ok. Oui, Bangonde, souvent, bah, utilise un tronçon Oyo, Matarati, Nalikolo Kuna, Eska, Bakina Osala, prière na Bango, Otobengi, et Baba Wetu, Matakuna. Donc, voie principale, bah, utilise un des Oyo. Donc c'est que ngomba la bango ezaka nde boye. Oui, ngomba na bango eza boye ba mataka boye ti ba matiti kuna na likolo. Ok, merci beaucoup papa na biso arobase mais kape ko expliquer biso sikoyo kaka ndenge ezalaka et tout ça toujours na commune Maluku awa tozomona bongo nzela oyo keti kote baba wetu basala ba prière na bango. Sikoyo baba wetu basala prière na bango kaka ndenge ezalaka. En tout cas to senga pena na bandeko na biso boyebi ke no awa eza nzela ti okende ti ngomba la bango nde yango oyo baba wetu balataka banzambala ya pembe epi na bakani bakataka bakovo batikaka mandefu kaka ndenge ezalaka maintenant sikoyo koto oyo toza oyo place tozali nazomona cour eza te mba eza te non cour ezali sauf que ndenge papa wana oti koloba. Et auparavant, on ne connaissait pas les problématiques de délestage. Mais actuellement, comme il y a un problème à délestage, certainement, quand tu as juste dans la zone 7, mais ngambo a cité. Alors, courant et courant, mais je pense que ça a un délestage parce que Makamango est comme fréquent. Comme papa n'a l'obaki. Auparavant, problème à délestage, parce que la société, qui n'a besoin de courant de 24 sur 24 heures. Même les lots, il y a des milliers de ils allaient privilégier le courant, mais il y a des milliers de privilégier le courant. Et je tiens aussi à signaler quelque chose, de souligner quelque chose au papa Aouti Kolobakuna dans l'interview. Et Bandakou, ils allaient qui Bandakou, Siforko, Azaki n'a pas travaillé. Mais Sociétaire, Azaki n'a pas Bandakou. Alors, souci oyo mundela zalaka nango ya koluka ko doter ba travers na ye sika ya malamu ya kozala apesaki bango bandako na partenariat entre Sociétaire na Siforco. À l'heure actuelle les deux sociétés étaient en faillite. Alors pour réclamer ba indemnité na mato pe ba mbongo na bango ya retraite ba papa na bakanga bandako wana ya nini ya Siforco ya Sociétaire plutôt bakanga yango. Pourquoi? Parce que pesa bango des comptes finaux na bango te. Donc batika nango pour du bon ndinga autour bano bazana approcher moko na l'état l'État lukasiko ndenge nini akoki ko remettre bango na ba droit na bango parce que bakomi la plupart bakomi kolo et la plupart bakufipe abatiki bana alors nanda côté lopango te kaka banda ko wana soki lelo abimisi po akende wapi. Vous voyez, donc c'est un peu ça on a koki koloba pour na interview oyo ngaya sukaboy. Ok, merci beaucoup papa Robaz avatoka bwana yo tomoni bana Maluku bazobelela yo papa Robaz par-ci par-là mwana ya papa papier piana ex bourgmestre ya commune ya Maluku to ebite ozana nango la Maluku. Oui, d'abord na Maluku nazali enseignant, nazali professeur. Naza professeur na école ya papier piana néo ki bazobelela nga wana e babenga rango complexe scolaire Nzamu. Je suis enseignant là et nazali pe enseignant en école officielle où babengi Itave Doumi ex Doumi Maluku. Nazali enseignant kuna et nazali munganga. Ce qui bazobenga nga bongo c'est parce que nazali moko oyo a ndimi koluka ba volonté ya ba électeur to pe bandeko ya Maluku potena zala moko pe ya balobeli na bango. Voilà. Donc toloba papa na biso Robaz yepatie tepe motoloko pour que alobela pe bana ya Maluku toloba nengona. Certainement na monaki
moi ba réalité mingi o ezali na commune ya Maluku bakulutu balikaki liboso basalaki o bango akoki kosala na kotanga kulutu na ngai Papier Mpia na Nzamu na kotanga kulutu na ngai Jacques Munze basalaki o bakoki kosala na époque na bango mais na lelo na Maluku il y a encore beaucoup à faire yango tolobaki non bakulutu ba tie fondation ba matisi mir mais biso pe tokoki koya na mwa likanisi ya kobakisa pe brique likola ba brique bakulutu babakisaki c'est pourquoi na tchaki candidature na ngai comme d'abord député national et député provincial et comme conseiller communal. Malheureusement candidature na niveau ya députation provinciale ezalaki mise à côté. Sikoyo nazali comme conseiller municipal pe ba validaki yango. OK, merci beaucoup. Ni le remet au apporter impliqué na commune à Maluku. En fait na Koloba na conseillerie tozali limite tozali na ba stratégie topé na ba limite na biso comme les provinciaux baza na ba limite na bango tout comme les nationaux baza pe na ba limite na bango. Alors par rapport ya limite o ekopesa melangai nakanisi habitants topé population na biso ya Maluku bako regretter te kopona candidat na bango o nazali Giasuma Mulombe la Claver na conseillerie ya commune na biso parce que naza ko maîtriser un peu la difficulté na ba problématique o ezali na commune na biso naza pe na moi moké un peu de solution o tokoki ko apporter pour que le meilleur et ko servir tout le monde na commune na Maluku contrairement na mondeko akokuta musika aye juste pour que à récupérer ma voix, à se faire honorable et à kende. Nous au moins, tous en avons résidence à Maluku, on a des familles, on a des amis, on a des collègues de service et consorts. Je pense que sérieusement, ceux qui ont possible confiance et que tout ça a quelque chose. Tous moi Maloba, na niveau de la conseillerie, na commune Nabiso, on pourra faire quelque chose de meilleur et que ça non seulement pour Nabiso et aussi pour la population nyonso ya Maluku. Donc vous allez chamoko ya malamu ko pesa biso opportunité ya kokota na kati ya isika ya ba décision wana. OK. Merci beaucoup donc bana ya Maluku vraiment na bana et puis bana ya Tchangu en tout cas bo fongola misuka kanenge zalaka bo voter ba pigeon te ozaki no ya nguba akena ye no faut voter pena e bato batika laka donc to benga bongo matembela sima ndaku e matembela lopango et puis nzete pesaka bongo malili na quartier kaka ndenge ezala. Merci beaucoup tokumi na suka vraiment il y a découverte na biso na moko lelo awa na disika Tchangu précisément na commune ya Maluku. Je remercie donc ba abonné na biso nyonso et ben internaute na biso tout beau s'abonner massivement, beau se liker, beau partager, beau commenter ko ça pena et kitoko makasi. Je remercie mon équipe technique na sima caméra na zaki na et mon caméraman artiste Coco Safou et pourquoi pas remercier ingénieur Doba Sadissa de loin donc les trios Roni Malunama Yannick Malunama ainsi que Checking et puis ba confrère dans ba conseil dans tout il y a chaîne YouTube il y a Biso Podcast TV ici c'est la solution on est makamkaka ndenge la votre humble serviteur watakini fakate les lions de la presse congolaise en tout cas vous s'abonner massivement et que ça pena et kitoko makasi ujika chombo okoti betika na YouTube il y a Biso Podcast TV donc mon kaka ba émission za au s'abonner et la cloche qui tina cloche notification za pena kitoko makasi. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine, bye. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when do I begin cause the leki mingi Ikolo na seko lekaba Ute bande di sito benga mabalongi Always give thanks for the life I'm living The coming is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai Osali ya kokamo odu wa give in exchange koma koyemisa ngai Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai Give to Caesar what belong to Caesar Yebi solo kumuto pesa na nkolo Obimisa ngana mulili opesa lilobo ipelisa mwinda Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko Kisa nyoso opo na ntina nanga Ya motuya yo pesa nga oferi nzambe tata Esengo na nga ya libela Moninga na nga ya mutima Matoye yo kimiswe moni
mingi koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi koloba eza te touti mosika esalsal tokomi mingi koloba eza te ya koloba eza te mingi koloba eza te matoyi eyoki miso emoni mingi koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi koloba eza te touti mosika esalsal tokomi mingi koloba eza te ya koloba eza te mingi koloba eza te